Merci mingi papa Botamba pona loyembo kitoko osili kotela biso tozali kokoma kaka na kati na émission na biso bande komba bolingo il faut boyeba yango ete tango bino ba congolais to ba congolaise oyo tozali libanda ya mboka bato ebele bazali koganga kaka dans le vide 8 millions de morts 8 millions de morts me bandeko tango bozali koganga 8 millions de morts mais zali kopesa biso mawa po tozali komona ete on dirait bino moko bozali koganga kaka obana ya mboka ba congolais mais on dirait boyebaka penza situation ya mboka na bino Congo te parce que soki batuni bino nombre ya habitants na Nord Kivu ezali combien na nombre ya habitants na Sud Kivu ezali combien pour bimisa nombre boloba ete 8 millions de morts bandeko tokotalisa bino po toyebisa bino ete bakongolais ebele awa na poto mingi bazali bato moko bazali koloba kaka makambo ngulungulu liboso ya bakamera yango na ete bikolo mosusu bazali kose meme barwandais oyo bino bolobaka barwandais basekaka bino makasi balobaka tala bato baza kokanga nombre ya babita na Kivu 8 millions de morts mais baza koyeba ta nombre ya bato ngo oyo bazalaka na este ya Congo na bango te baza koloba ete bango bana mboka mais bazali kopesa nombre moko ya bamo sa meme baraisonne bandeko na soni na mawa okomona moto mosusu mpe ye liboso oyo journaliste bafrançais milai 8 millions de morts mais sa meme kotenir compte ya makambo oyo bango bazali koloba bandeko boyebi toyebisa bino na Nord Kivu tout d'abord habitants donc bato oyo bazali na Nord Kivu bazali 5.5 millions oyo bazali na Nord Kivu tolobi bien 5.5 millions oyo bazali na Nord Kivu donc na Nord Kivu bakokisi ata 8 millions te na Sud Kivu bazali 4.500 donc 4.5 millions na Sud Kivu tolobi lisusu bien 4.5 millions na Sud Kivu na nyonso wana soki ototalize tous les deux Kivu eza kopesa 10 millions d'habitants donc bahabitants ya Nord Kivu na Sud eza kopesa na nyonso 10 millions alors bandeko soki yo lobi ete ndenge bozali koganga 8 millions de morts na kote ya Kivu bapeuple congolais mofungola matoi malamu ntango bango bazali koloba ete 8 millions de morts kuna na Kivu donc koloba ete 80% ya population oyo nyonso bakufa tolobi malamu 80% ya ma population nyonso kuna na Kivu bakufa donc koloba ete soki balobi batala neti na Nord Kivu ke makambo wana bozali koloba soki ete esalama na Nord Kivu donc koloba ete na Nord Kivu moto moko te azali na Nord Kivu bapeuple congolais bofungola matoi bien soki balobi ete bamakambo bazali koloba ya bamort esalama kuna na Nord Kivu donc ndenge bazali koloba 8 millions donc 80% ya bamort donc koloba ete moto moko te azali kuna na Nord Kivu donc koloba ete 50% ya pamba ya bato oyo etikali seulement côté ya Sud Kivu alors boyebisa biso ntango bino bolobaka 8 millions de morts est-ce que bosalaka calcul wana malamu parce que ntango bozali koloba 8 millions de morts bino bokanisaka ete ntango bozali koloba yango bato bazali kobetela bino maboko oke bato mosusu ya mayele ntango bazali kotala bazali koloba tala bazoba oyo bandeko bino bomonaka teke bangwanda oyo baitilizaka bino yango na omoni ete bangwanda oyo bazali mayele pourquoi ye osi omona ngwanda ye moko aza kopesa chiffre ya 8 millions de morts liboso ya kamera to ya radio osi oyoka parce que bango bayebi malamu
nombre ya population ezali kuna na Kivu bayebi yango na bango batikaka bino tango bozolo ba 8 millions de morts bango bayebi me bavandi ni batiki bino kaka bolobaka po bazali kotante tango mosusu makelelo bozali kosala ekoki kosimba me na kati na bango moko bayebi ete likambo bino bolobaka ezalaka te bandeko na Nord Kivu tozali koyebisa bino nombre ya ba population ezali 4,5 millions elle dépassait pas même 8 millions dans Sud Kivu ezali 5,5 millions elle dépassait pas même 8 millions na nyonso tout Nord Kivu na Sud Kivu ezali kopesa 10 millions alors soki balobi babomi 8 millions bandeko donc 80% ya population nyonso tout ekei alors boyebisa biso bandeko boyebisa biso est-ce que tango bato balobaka makambo barezonaka yango na moni tango babelge bakendeki na kote ya Kivu basali statistique na bango ndenge bato bakufa nombre bango bazali kobimisa bakongolais na poto babelge baza corrompi baza kokosa banombre mais bino bato bozali corrompi te boza koyeba meme teke na Nord Kivu na Sud Kivu nombre ya bapopulation ozali autant na Sud Kivu ozali autant boza kobimisa banombre moko imaginaire voire même soko olandi na bavideo na bango mosusu badéclaration basalaka okomona bakoloba meme ke bato wana bakufi plus de 10 millions mais soki balobi plus de 10 millions donc toloba ete Nord Kivu donc Nord Kivu na Sud Kivu bato bazalaka lisusu te bapeuple congolais bomoni ndenge baza koseka biso baza komona biso kaka bato moko pamba mayele ezali te yango wana tango bozali koganga boyebaka eloko nini bozali koloba yo moto ozali komibenga soki apôtre azali soki na Suède ozali koya mbangu mpona koloba ete atala ambassade na bino estce avant ye liboso ya caméra po ya kosala badéclaration na yo ke bakangi ambassade boye est-ce que oluki esika ambassadeur azali po tuna ba question et soki kutu Joseph Kabila na gouvernement na ye bazali ko se suicide bazali kozala na souci pona bato yo bazalaki na Libye oyo bakenda kutu na ndenge na bango gouvernement yebi modèle bakomela kuna te bazali kotindela bango avion mobimba po ete ezongisa bango na Congo ebongo boni bakoki kosundola ambassadeur mobimba oyo azali korepresente Congo bandeko biso bakongolais tozali na vérité te kati na biso boluka ambassadeur wana ayebisa bino pourquoi na bambongo oyo babandaki kotinda po alibere loyer pourquoi bandaki kofuta loyer te botuna ye po ete sikoyo nde il faut koyebaka vérité parce que bokozali koganga kaka ngulungulu yango namoni na bamindele mosusu bazali koseka bino tango bino bozali koloba kuna na affaires étrangères bazali na bamikanda oyo ezolakisa ete bambongo wana nyonso tu ambassadeur asa ankesa yango pourquoi futaki loyer te yango wana tozali koyebisa bino bandeko babolingo bosalaka keba mpona koloba bamakambo mosusu na ndenge kaka ya plaisir bandeko tosengi na moto oyo azali komibenga apôtre yebaka yango avant ya koya mbangu liboso ya kamera mpona koloba makambo ezali na kati na motema na yo mpo osepelisa mokili batunaka nanu avant ya kopesa argument liboso ya kamera okei nano luki bato ya ambassade opose bango bakestion likambo esalami boye ndenge nini problème nini oyoki bango après sima na banzi na tango wana soko oyokaki bango olingaki oya mbangu ngulungulu mpo oloba te alors yo luka kaka ambassadeur wana otuna ye mbongo oyo aloyer oyo babandaki kopesa ye mpo alibere abandaki kotia yango wapi congolais nde eloko elinga ye congolais nde alinga lokuta mpe congolais nde soki amoni mbongo bandeko mawa oyebi ke bandeko ezali na yango kaka maladi ya bakongolais oyebi bakongolais mosusu mpe bazali en Allemagne
bazana ba situation neti ya côté ya social ezala ndenge nini okomona tango mususu chaque fin du mois okomona social eza ko libérer mbongo na ye ya ndaku na mbongo na ye ya kolia mais congolais komi ko confondre mbongo ya ndaku na mbongo ya kolia akomi ko pupola nyonso ndenge tozali koloba na Allemagne mpe ba situation ane komi oyo ba congolais mosusu baza ko bwaka bango na libanda mpe baza ko zongisa bango na ba foyer social po bafutaki ndaku te okomona 3 mois 4 mois 5 mois yebisa biso nani wana sikoyo bokoloba faute ya nani faute ya social ezali na yango maladi ya bakongole bandeko yango na tosengi na moto oyo azali komibenga apotre oyo bino bokomi kobima oyo basali ya nzambe ya mikolo ya suka okotala mosali ya nzambe boye ndenge atelela yango te basali ya nzambe bakomi kotela na ndenge ya tembe oyo mpenza bazali koyokisa nzambe soni toyebi te mokolo ya jugement ntango nzambe akoya kojuge mokili bino basali ya nzambe oyo ndenge bozali kotela boye toyebi te soki jugement na bino ekozala ndenge nini bokomi koconfondre makambo ya politike na makambo ya bible bokomi kolinga kozwa ta mingi na makambo ya politike olie ya kozwa ta mingi na makambo ya koteya bana na nzambe ezali pasi mpe mawa papa Roger napesi yo maloba